naye kodécouvrir babiloko ya bongo baklie bakomi obenganga kotalisa nga ndenge mwana azoloba babiloko moko boye na bato oyo azolinga ke baklia mosusu bayaka place na travaillaka awa mosusu balinganga tandis ke baklia na mosusu basi balinga ye tandis ke na mwana onayebi kaka nano élève atangaka telefone azosimba eza yanga sime asalelaka eza yanga nga natikaki ye na ndako nabengaka ye ka soki urgence ezali mais wana yayaka nde yaka koprofite azotanga me naza surpris ya koyoka mwana bongo abengaka baklia mpa bana kopesaka bango biographie nanga ndenge nazaleli sa métonne mpe peu importe oyo nazali yango nde esalaka ke bango bazala bango batanga bango balata bango balala baplace ya bien bon na bavie ya mokulu non na bavie ya mokulu te ka bafaçon kaka kodébrouye biso tolukaka toujours wana dépende na motema na ye nga naza na nzela na nga na trasaki na lisolo oyo eza ke mama baweleli mobali moko na mwana mais peut-être kowelela c'est trop dit peut-être kolobake mobali azolinga ye peut-être mobali wana alinganga tokoloba na bajara bongo mais pourtant nakosala yango te mwana oyo aza meniaka bongo quel genre de mobali oyo akolinganga na kolinga ye omwana na lokole epa nanga mai oyo asokoli lelo kakoleka na nzela peut-être mibali bakomona eza mai nanga bo jare nini ya mobali oyo mwana okolinga oyo kengani naza boye nakolinga mobali yango est-ce que vous avez certitude peut que te parmi bakiliens moko bayaka mpe koderange oyo olingaka te bakozwa mpe ta pepila kolinga ye mpe kolinga na ye soki ye akolinga baclient wana edépende na ye menge mpa na nga baza baclient nga naza juste kozalaka bien na bato na affaire oyo nasalaka Merci la famille, bonjour et bonsoir à tout le monde. Émission à Sika, émission de Lobaki, Nabadeko. Oh, bah c'est la vanne émission pour toi, il là. Alors, Lelo, Nathalie, la maman, Moko, toujours sur la noyée par rapport à l'histoire de Finaye et Salakaye. Moi, passe ma casse à Lobaki. Nayambaye, donc on l'a invité à pour la libération. Vous avez bon la maman Clarisse que vous avez vraiment bien placé il y a beaucoup Sabino identité naïe et puis la petite merci mingi na bande konyo so bazola na biso na ngonga oyo na yeba et ma TV na petite tete na famille babakuka oyo na bo partager bo liker bo aimer et ko sala biso malamu mingi na petite mbote. Maman Clarisse, bonjour. Bonjour. Bon. Bien. Vous dites que vous avez évité la mission vite. Oui, merci. Sentiment de nous allons pour l'émission. Oh, nous avons le sentiment de l'année Boyambima. C'est pour nous partager moi problème était mais problème dans un vécu ou comme la vie peut continuer. Namonaki question na bina gada ngo longtemps peut-être nga moko de proposer un problème ya mona c'est clair kina kutana nayo pour que nami ka partager peut-être bande comme soso ba koyoka bakamuna ba koza pe na mawana conseil ou bien na nyonso ba prière donc voilà. Alors maman Clarisse celui que voyez ba origine ya maman Clarisse aux congolaise ils ont vraiment été le parce que l'émission est bilingue, nous avons en français, lingala, tout ça. On a évité la bateau dans la bon, nga naza congolais à 100%, congolaise. Na précisément ya mboka nanga, naza mungala, naza konda. Voilà. Tu peux citer le condamné son beau et donc yangwana. Voilà. Voilà. Alors maman Clarisse batelier bamonio bazosepela déjà mais vous excusez les biso et ils ont vraiment dignité il a représenté figure ya maman Clarisse parce que nayebi bandela mosusu basepeli te koloba tozomona maman Clarisse et tout ça eza par rapport ya volonté ya motu donc il faut comprendre bongo il y a des ambitions et des
kosala peut-être bandeko bakoza disponible ya kolinga faire face na bango na public ezala problème te, mais maman Clarisse apréféraki vraiment to cacher figure na ye parce que eza histoire moko eza très choquant. Alors maman Clarisse nayebi te bandeko tu bazozwa ta kolanda yo lisolo nino memeli biso mobale lelo. Bon, naza na lisolo ya kopartage na bandeko na bato nyonso to bazolanda nga eza histoire ya famille na nga. Donc nga naza na problème ekomeli nga nazalaki toza na famille nga naza cadette na famille na nga papa biso akufa toza na mama me azawa te aza na bandundu kuna. Bon sikoyo nde tofandaki awa toza awa na Kinshasa tofandaka souvent na bagrand frère na biso nde tobandi kofanda na bango baklasse makambo nyonso. Après toye kofanda mage tokoma kola jiku gante na biso aya kokufa. Ntango gante na biso aya kokufa akufaki mpona na boka nombre de combien tozaki nombre de tozaki biso toza ba 12e parce que toza ba mapasa toza kwa 12 toza ba mapasa oui toza na nombre 12 biso toza ba 12e. Donc mage ba pasi nyonso tomonaki na biso na mboko le tondo fanda na ba grand frère na biso ba place oto banda kofanda toye ko bayi ko apprendre biso ke kuna place mama azali grand na biso azalaki kuna na ye aya kokufa mais akufaki atiki bana 5. Na bana 5 akufaki atikaki bazaki 3 filles na 2 garçons. Bana ngo bazaki bana mike bota tomoni akufi na ndebe tozaki soudé na famille polite mage akufi me ba mama misusu bazali o ba kokipe ko encadrer bana. Gante na biso azalaki na mobali na ye nde babotaki bana wana nyonso tu papa moko mais mobali na ye adesidaki koabandone na bana wana nyonso abandaki kodebrouye na ndenge na ye moko oke abokola bana mais esimbaki te aya kokufa akufi atiki bana mike atiki bana mike mage famille ezali bagante bazali mama na biso mpe azali mage mama biso azali maza mokolo aza na responsabilité ya kobokola eso motu te de compte biso nde foto bokola ye. Et surtout, quand c'est pas poussé, maman akomi mokolo aza sauté voilà nde todesidaki tozwa bana na barejoindre biso kote toza sikoyo ntango todeside mais tobengaki bango mpe nano te parce que tozalaki na place fixe ya kofanda te tobandaki kofanda na nsima bato siko tozomonake kuna mpe yaya akufi atiki bana tokosala ndenge nini toye kodeside tozosouhaite kakaka un jour tozwa place de façon que to récupérer banana ipasa na ngambu ta liboso ayaka kozwa siko place azalaki na fiancé na ye baye kozwa place baye kozwa kanda ko mwa ezaki ya studio nde nakomaka siko kofana na lipasa na ngai tita tofandi tobandi kolukanda de façon que tomekotonga vi na biso baye ko apprendre biso bana ngo batindi bango ka brusquement bongo baye kote biso baza awa na Kinshasa bana ngo be batindi kaka oyo ya grand na biso akufaki wana croyez que papa bango tanga yokaki les grands na biso akufa kwa ko récupérer bana makende ite famille pe ya mobali place ke ba récupérer pe bana bazwaki pété mais sikolo ko les aki pe ba basi o akufi pe grand na biso tozaki pe soudé na famille to mona ki moye to sala autrement exact nde to yaki ko récupérer siko bana wana to kezo bango bisika ba komela ki bazaki ba miki to yena bango siko na ndako wana studio o lipasa nanga bana ikufanda tokomo fanda siko na ngai tokomo fanda siko biso nyonso tokomo fanda esimba kite tala kanda ka studio ngai lipasa nanga bana mibale na mobali na bango lisusu babakisami donc epesaki vraiment moi des équilibres. Mais pourquoi nous avons tiré la première lipasa na tandis que vous avez déjà en place vous avez vendre ensemble au côté au région de cas lipasa na yo volontairement non tobandaki kofanda ensemble la place tobandaki kofanda tozaki toujours na ye mais tobandaki kovivre la vie moko boye ezalaki vraiment dire tobanoza na soutien ya biso mibale kota ye sika ye kozwa studio namonaki ke ekosimba pe te natikala bisika na bacondition oyo tobandaki kofandaka nde esalaki ke na rejoindre ka tofanda semi nafanda na ndeko nanga ke na continue lisusu na bavie wana ya nsima bato nde toyaki kolonga biso bisika nde tofandaki na bato wana
toboyi te bato bazanga mabe mais le contraire biso le tosufraki makasi po tobanda kofanda na bandeka mibali bana basi basi nde baza bachef ya ndako wana parce que bagrand frère propre mais bazalaki na basi na bango basi wana bakopesa bino privilège te keke bango bino nde bozala soki ndenge nini bango nde baocontrôle baya na bino mpo bango nde basi na bango bango mpe bazoyoka basi na bango donc eza mille chance ke bakwaka ye mosusu na likambo mille chance ke soutien ezala 100%. Mais tu banaki ka kufanda kaka. Voilà. Parce que tozaki na objectif to bayike un jour za ba osuna kaka. To kufanda siko na bana wana. Condition ezaki vraiment ezaki pina facilité. To yeko zongisa moko to tikali na moko. Moko ata tozongisa kuna esimbaki pete kota kindeki kuna. Kuna encadrement ya mwana wana. To yesu kozongisa ye. Ngana yeko kutana na mobile nanga. On a écouté un nombre de Tozana et Lelo. Ok. Ah, bien, merci. Tozana et mais Azala arrêté. Voilà. Alors, Naïbi peut-être s'occuper et aussi Mbaka. La vie à ma camonengue les autres qui ne. Alors, je n'ai pas besoin. Moi, tu comment faire dans les passes dans la bisounion. Bana ngoto fanda na bango bazaki bana mike to kolo ba to fanda kina banga partir ba 5 ans ba 6 ans. Donc bana mike quoi. Sokola ba classe bazwa ba baptême nyonso na tout ça là ba makambo pe belé ya mabetala ka bana bakoli na village oui OK bana bakoli na ba village comportement na bango tibo supportango donc ezaki facilité mais tozo préférer kaka kopesa bango bolingo po ba se sentir que baza isolé po mama banga azati magé ba passe biso to leki nango to linga kité bango pe ba découvrir ngo biso tozo couvrir bango kaka si bakomi na âge ya kokola nzambe pa sungi bango bazokola batani pe ba classe kana mwa muki wana na bapasa na ka tozoma biso tomi privé même kobota pour que topesa bango kaka chance ko lobby bazala quand même bato na société ke bango na teke mage mama bisa zalaki te mais quand même toza na famille toza na ba mama mais du coup oto yeko kutana nango na kokola na bango na entourage ya ba grand na biso mususu toza na bango ba demi-sœur baye kokota siko pona ko diviser biso na bana wana affection na bolingwana yango de sali siko bien te. Non, ça ce n'est pas possible. En tout cas, je crois que nous avons un biso pour tozala mwana lombango parce que tozala mo bata ebele pour partager na bino pour singa pe bozala distraité na kolanda biso na émission oyo et surtout beaucoup plus na lisolo ya maman Clarisse et Moroni savait moi parce que télévision et zamonga ceux qui peut-être zaki na ba détails mingi ya kokota pour le plateau avancé pour les peut-être tikala mingi na ba détails. Alors maman Clarisse koyoka déjà que baleki na bino mibale oyo bayaki bana na bino futur oyo bayutaki terrain bayaki a Kinshasa oyo bokoli tout ça kolobaki ma grand frère bino bazalaki encadre bino bango moko bakoba rival na bino bakomosala guerre face na bino. Qu'est-ce qui s'est passé réellement nini ekomaki po lelo oyo na ndenge moke oyo toyoki na lisolo oyo cabinet ya koloba te bana oyo bino moko bozwaki en charge bana oyo bolukaki bazala na venir ya malamu base rebelle contre bino. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bana biso tofandi na bango take bana po bazalaki bana mike tofandi na bango take bana mais komi na ba âge oke bana bakomi na ba âge ba 12 ans ba 13 ans ba 14 ans bakomi déjà na ba toloba na ba âge ba puberté c'est normal mais ba oyo tozana bango na niveau ya famille soki baye ko rendre biso visite tofandaki na bana na amour nyonso na bolingo nyonso bana pe bazopesa biso pe confiance bakoma déjà ko intoxiquer déjà bana envers biso. OK bon siko tango bana bakoma okola bana bakomi peut-être msusu ozana mobali na kati ya ndako kaka mobali wana omona bana bakomi na ba je moko na kati ya ndako na mobali na yo mibali pe ka ndenge bango bazalaka bakomi pe ko draguer bana wana ta bakomi ko draguer bana wana neti nga naza victime nango omona boye neti les jours ezalaki ke les jours mobali na nga ya ko fiancé nga na sipana mwana moko na pami bana wana oyo grand na bisa kufaki wana oyo ya libo oyo ya yaya na sipana na mobali na nga wana na mbetu bango mibale bazokusha ensemble
natali tellement tosloa bana métier nazwi ka bolingo wana asali nini abombi libala ekozala neti lobi lelo naye kokuta bango nazwi ka bolingo yango nabombi nabi nasala siko nde nini soki ezalaki na bato mosusu okoboma mobali okoboma mwana donc me nazalaki sikoyo lokwa nazalaki nga moko moto naye kokuta bango et puis nazalaki si je comprends bien yo ozalaki déjà na ndako mobali avant peut-être aya kotika biloko mobali azalaki déjà na ndako nga nakendaka kuna difficulté ozalaki nango voilà nga demeurer toujours na ndako ya pasa na yo okoma kofanda déjà na mobali très bien nakoma kofanda epa na ye voilà omemi mpe mwana na yo wana moko otie na ndako ensemble na yo oui tokoma ofanda tina kendaka kosomba babiloko ya libala natikaka mwana na ndako parceke nafandaka wana po place ya kofanda eza te ntango nazokende naoki ezandu kosomba babiloko ya libala mwana natikala na ndako ale mobali nanga mpe abandi mwana fasa abandaki kose comporter devant mobali amona yeke mwana o deja asa yeba deja bamakambo ye mpe bakomi komilinga kosapproche kua basi basala yango depuis kala ntina ndosomba biloko ya libala mais jour wana kata on a question mabiloko libala ayebisinga na sombele mega pona tirer na téléphone il fallait que na activer internet mais na mona kaka muta koma na téléphone soki asimi téléphone parce que naza abombaka siko nga motema nange komaki déjà kobanga mais nayebaki likambo te nga bando kanisa peut-être makambo mosusu akosala libanda yango siko azolinga nayeba te curiosité ezwinga mais nandolinga koloba te mpe naomona ndeli na osimba téléphone te mais le die bon jour wana ntango ayekopesa nga na activer internet na activer internet du coup na profiter pe na kota na galerie na ye nayeba eloko nini natalaka souvent ntango naye kokuta siko mwana wana moko bafoto na ye nini na kati ya telefone na mobali bon lokwa nazalaki na épreuve te ke natia bafoto na kati ya telefone nabimi nakie siko na famille place bazosala makambo ya préparation ya libala nakoti bato bazolamba moyen na arrêté eza te mpo bakokaza peut-être aussi nalingi libala wana te mais nabengi mwana pembeni nabandi kotuna mwana wana gire na bafaçon nyonso o problème eza te mobali mpe natuni ete ngaka namoni likambo na bombi mpona bayike ntango nakokoma kuna ntango bakosala makambo ya libala nde ezaka misusu bafoto na kolinga de façon ke nabotola ye telefone napesa na bandeko na nga mosusu mpe batala po badécouvrir vérité nini oyo nga namoni afin ke peut-être bakokasa misusu nao marépété mwana peut-être naolinga mwana te yango nao marépété jour yango mpe ekokaka te ekoki libala esalemi ntango esalemi nakie kuna na esignale mpe bandeko oyo nabetelaki bango lisolo napesi bango mpe piste basali mpe ekandenge ezaka ewa bafoto babotole mpe telefone ta babotole mpe telefone bakuti baimage wana ta bakuti baimage wana libala mpe esili parce que les meilleures places na mona nabalaka mpo nazwa bepreuve wana kaka mpo nazwa mpe bepreuve ezalaki na kati ya telefone na ye mposa yango akoki kopesanga te soki nabaki mpe natuna ye kaka nga na akoki koefase o mutu moko tengaka ndima likambo oyo omoni epreuve ayesaki da mwana bomba ye mwana mpe azalaki da na somo wana mwana tosalaki nyonso aloba verité aloba ye te nde esalaki ke nandima libala pour ke bato ntango bakozwa telefone wana bakanga biso bafoto mpo mobala ayebi kaka nga nayebi te na kidi bana ya sentiment fete nde baye kodécouvrir sikoyo bavérité wana wana ya libala esesale après siko ntango bato bayaki komona makambo nde baye kofandisa mwana baye kotuna mwana ye koloba ke mobali ayebisaki ye aloba te titi na ndenge makambo yaye kokoma to ya kofanda boye eye koleka kaka 3 mois pamba mwana naye koarrive na zemi ntango mwana ye koarrive na zemi nayebaka pe te mwana akeka classe ka ndenge ezaka aobetela debe ya zemi aobetela baninga litolo ndenge alobaki bandeko tozobrile mo betape mama Clarisse aza un peu rapide je demanderai à tout le monde bozala vraiment kimia na kolanda biso na bokebi nyonso parce que namoni tozokende mwa mbanga nalingi natuna mwa motuna après kokanga mwana na bapreuve wana ya bavideo libala esalami famille eye kodécouvrir oyo eza comme vérité omekelaki toujours na ndako olimbisaki c'était comment tozona mo éclaircissement famille bazwi bapreuve libala esalami lelo après 2 jours à voyager ntango famille sikoyo bamoni bavérité nde babika lokwa makambo esalemi bino bokende na ndako de façon ke tobongama pour ke toya po baya kofandisa ye mpe bapesa mpe mise en garde ya nini ya makambo ya mwana après ayaki famille eyaki bafandisi mpe mobali bayebisi ye mobali andimaki kuta kima me nga nasalaka tulu nayisa
et makambo nenga tanga ngaki kuta kimanga c'est soko kimi ba ko bloquer ba faire non oya ko sala awa ba ko ke ko funa ngona l'état il faut za la pour assumer responsabilité na ko soko okimi e ko kuma neti nga peut-être aussi na ma répéter pe mwana nanga peut-être aussi mususu sala ki ko c'est mieux mo ko za la wana pour na ko assumer ba responsabilité na les familles yaki ba pc 5 ans pour na ko servir mwana na makambo ya yebi asali ke mwana zala bien maladité ou kisi peut-être ou zemi kande balobaki après ne yango soko mo ba mande ya bokoko tout ça ba futa ke ba mande te babaki bazo servir mwana continuité nango po ba registre ke tina niveau à l'état mais ba pesa ke ne ba ya oui ba les balles sont quand on a d'autres comme que nango ti ba civil to koma kiti OK bo soué quand on a d'autres voilà OK nde siko babandi koserve siko mpo baoserve mwana ifa bapesa siko mizanga eseke ava tokóma na leta bage basi bazwi bampleche makambo nyonso ifo baoserve sikoyo mwana towa mo ekokaki te toye kodécouvrir mwana na zemi toyebaki ndenge nini mwana ake classe ayesi baninga naoka motu mpasi kande ba classe génération na bango moko na bango alobi ona na kisa motu mpasi bapesenga mpe na ndako lokola olobi motu mpasi napesa osala nini omela lokola ekutaki aza na zemi ameli kisi wana ntango ameli abandi kohémorragie esali ye ntango hémorragie esali ye mwana abandi kokufa abandi kokufa mwana asenyaka kaka mwana osiko nini azolinga oloba vérité te totourne aboyi kolobaka aza zemi ete ko toyei kokangi na makasi toyei kokei na hôpital baye kolesa biso ke mwana na bino eloko boye azokufa wana zemi azalaki da na zemi azo avorte déjà mpe ndenge eza na boye zemi yango déjà ezobima ivo ndenge ezalaki ayo nde makambo yai kokóma ntango makambo yai kokóma supo ntango ezalaki bazoserve mwana nde esikaki koloba o te nde eza boye fona voyager mpona aza makambo moko boye nazokende osala kaka 1 mois l'état balandela makambo nga na kokima te lokwa deya nasi na ndimaki deya baresponsabilité na nga parce que naza makambo na nga nasalaka na ozonga nde kokendakendeki wana nde oka ayebaki likambo aboyi ozonga atikali nde siko place makambo etikala ya mwana lokola mpe azongaki te makambo mpe yaretaki ka wana mais déjà aza kokoya ya makambo nyonso eza koka kobanga akimi makambo mpe ezocontinue nde siko place bayaki kofungola mpe dossier na niveau ya l'état après na nsima ntango siko mwana yeki kokóma na état wana ndayaki siko koavouer bavérité mais lokola azalaki siko mpe mwana ya grand terre toujours kaka biso bamama nandimaki kaka naporte ka mwana na motema naye kocomprendre ke donc eza mobali autilize mwana naporte ka mwana na motema mais nandimi na mobali tozala na biso bien te siko bana yango mage tout ça tomeki tuka kopesa bango lisusu kaka chance mais bazaka toujours mabe apris que susu leki na ye mpe lisusu abandi les mêmes choses totyamwa mwai en tout cas bandeko la famille po bozala na biso na bongo boye nazosenga na bino consommer émission oyo kokonsome veut dire quoi kokonsome yango na ndenge ya distraction te naza koluka koporte mo conseil epuis komotive ndeko oyo tozanga ye na plateau mama Clarisse aza frappé mama Clarisse aza victime toboyi te tozalaka na bana tozalaka na baleki tozalaka na famille oyo tozalaka na bango ensemble mais na ndeko oyo mpenza soki bakwa kokutana likambo amoni mpenza ka na ye en tout cas oza bien placé ya koluka kosoutenir mama Clarisse parce que yo géraka yango déjà bien et tozokoma déjà presque na shit parce que alobi bien ke eza bana oyo base rebelle contre bango je crois bolandi déjà histoire ya grande sœur oyo ya la fille oyo toyei tobeta mpe lisolo donc ça veut dire ke leki ya mwana oyo ezobeta mama Clarisse alobi ke esifaki wana te ye mpe lisusu asali ya mabe yango eza nini tolobi bokozala jamais déçu bokozala satisfait na baémission mpe bahistoire ebele oyo tokomemela bino mama Clarisse esalinga nzoto malili esalinga vraimen nzoto malili mais na osenga yango déjà tozalaka mama malgré tosisi nyonso te ozalaka mama ndenge ozali parce que ce n'est pas facile ya koloba déjà ke malgré nyonso wana asalaki na mobali na nga naportaki ye toujours au cœur parce que azalaka mwana ekotali douleur na pasi oyo akobungisa cancer na bino omoni ke nako perdre jamais makila na biso to garder toujours alors qu'est-ce qui s'est passé na oyo etali petit sœur na ye mosusu
sukuma genyo so bango basala kanzoka deza kana mutu ataka na sima nango grand na biso o tozana ye papa moko yesu ko ne biso tofana kana bana bandeko na biso yesu ko atsepela nango te peut-être aussi bango bamona kaneti biso tosaneti tolakisa bango ke tokoki po bango basala ngo te biso tofanda me batikala kotia biso à l'aise te mais biso tolingaki komona te ke famille na biso tonyokwama tolingaki te tozomibunda na pour ke tosauve honneur ya famille mais ye na motema na ye asepela yango te akomi koutilize bana na ye soki baye koramba biso peut-être visite toyambaka bango toujours po toyebi ke toza famille malgré toza na ye papa moko mais nzoka nde ayaka mpona koespionne biso omona obenda bana na pembeni abandi kokotisa bana biloko moko ya bien te na mutu omona bana ba comportement na ndako bofana bango eza lisusu bien te jusqu'aujourd'hui les tofanda comportement bana ba communauté boza ba mama na bango oui biloko ngo boza ndeti ndeni te bango baza ba mama ba gagner vie biloko ko gagner loko na bango parce que là parmi ba biloko oui koyebisaka bana wana juste bana tozotangisa baklasse tozo ezala na bateme ne ezalaka bana bakula bana na batanga na balycée bazotanga na bacollège yana ye azwi diplôme oyo wana mosusu atanga na lycée movenda ane oyo nde azotanga na saint pierre donc batangaka na baekole ya bien mais yesu ikola bamonaka ke neti tozonyokola bana wana soki kaba ye na ndako soki akuta biso mwana azonika bilamba azosukola basani toza mpe na bafere tosala bango ifo batikala na ndako mpo bati bapusani bango so baye na nsi babuna neti tonyokola bana wana bakomi kointerfe soki bolongo na bino mpe awa bokefani mpa moto kingani wana siko bana na ye bokefani mpa bana na nga bango kuna bakotya bino à l'aise bango kutu bakolinga te banyokola bino mpo nini batikalaka bino bisani to tobosala bana bakomi siko kose revolte bamona kwa biso siko tozonyokola bango et pourtant biso tozoyede bana mpo lobi bazala bato mpo tolingaka bango tozwi bango bana miki tozokisi bango te tobomi motu te mage bapota bakozokisa biso mais ye bonge mpa na ye aseplane nango te soki kaka bana bakie place ya azali bana ntango bakozonga epa na biso bakoya na puissance moko boye tobangaka kuta mosusu okoza olali na butu boye bana na bakoboma omona osutuka boye mwana comportement moka ogangeli mwana osutuka boye mwana kimi na ndaka kela libanda mwana kimi ndaka kela na olanda bango mpe kaka bozongisa bango bolanda bango kaka bozongisa bango mais ye siko bongo ti toyei kodécouvrir ke ye ne motu aza sikoyo osima makambo nyonso to wana siko mpasi na biso aza na motema parce que malgré baefe nyonso to wana bango basalaka mais eza bana oyo biso tozwi bango bana mike mpe bana oyo ya grande na biso oyo akufa toza na ye papa moko siko tomonaka douleur wana ke lelo malgré bamabe ke tokabwana na bana wana mpo baza boye tokokaka yango te mais ye swe na ye eza kakabola biso na bana wana akakota bana wana esu moko boye ya libere mpona kokabola biso siko na bana mais siko biso tokomendaki ye na biso mpe importe ki bana bakozala tokofanda na bana yango kaka mpona kosepesa mémoire grande na biso akufa mais ye aye adétruit bana wana bana bakomi siko kose revolte mpona biso ya makambo ebe eza na mibali na biso eza na baentourage na biso bana baza lisusu na pudeur te donc ezopesa vraiment kitoko te. Alors, tu retrouves maman Clarisse, l'espace moyen, l'espace moyen pour développer, il a besoin à découvrir place en haut, il a place pour habiter les gens en commune de mais habiter sur les amis placés, tout ça adresse parce que ma camarade on a dit ce délai, vous pouvez m'appeler, maman Clarisse, en tout cas, on se maîtrise à l'adresse pour l'histoire est dans la carte, vous comprenez biso, mais espace moral bien. Si on a besoin de faire sur l'adresse, bien que sur le numéro affiché, en tout cas, on peut sur la directive, on peut sur l'adresse pour nous voir aussi des temps, mais à la terrasse, resto, et puis, et si on peut se détendre, on a besoin de tout le monde et là la clinique Ezali. Alors, vous voyez pourquoi maman Clarisse a bénéficié de Cambo. Et ça, peut-être que mon thème maman parce que yebi mingi kati na été mais déjà na komona ye na espace oyo ça veut dire que aza toujours à bon terme na mobali na ye. Alors maman Clarisse tomoni ozo demeurer toujours na papa malgré nyonso leka tomoni yo mpe na espace na yo ya malamu esalaki ndenge nini kasi lisolo eza nini tozodemeurer te parce que tozodemeurer na sens que nazawa parce que soki nazawa te eke na makambo nyonso to wana lokola ya te mpona kosisa bacontinuité ya makambo oyo ekomaki wana soki nalobi ke nalongwa awa nakoperdre raison na nga parce que eza place aya te voilà yango nga sikoyo nazalaka voilà soki neti nalongwa amoni ke dossier wana ekoma longue histoire voilà
Ce qui a été assumé, le dossier, peut-être aussi, peut-être n'a décidé ou n'a pas décidé. Pour ceux qui n'ont pas dit qu'il y a na tout ça, n'a pas abouti na nini. Mais l'autre côté, et peut-être c'est le côté travail quand les jours et nuit. Tu vois? Donc. Mais en fait, il y a la séparation. Bon, il y a ça qu'on a dans ça. Na oyebate. Ce qui déjà mutazo yati. Oyebi. Oye mokazo penser. Que les raisons les athées ils ont pour le kimi. Mais si pour qui moi c'est triste, mais au moins vous allez toujours dans la relation naïe parce que tu as le barrage de madame Kingan, il est le barrage madame Tutelle. Mais il y a bêté qui a s'engager et pas ce qu'il y a s'occuper. C'est ça aussi, il faut voir. Mais dossier, non, dossier est en cours. On a une condition où on a awa. Parce qu'il y a une condition que si on a vu qu'il a quitté, pour l'instant, le dossier n'a pas été simbaté. Il faut que ce dossier, on a tina souka. Na kwa baka ke naza libre parce que ce qui dossier on est ici, naza la décision on a besoin parce que on a za mwana. Donc voilà, mi na sens wana. Ezala ke na oyeba ke naza libre ou pas parce que dossier wana ici. Docteur Bagoga on quitte parce que dossier est en cours. Oui. Et ça a 10 ans, 20 ans, 30 ans jusqu'à ce que le dossier aussi la nous recommande libre. Mais na éviter ko matina ba niveau wana. Voilà. Ça fait déjà combien de temps maman ça l'année? Vous me dites? Oui, pourquoi matin ba 8 mois. Bah 8 mois. Oui. OK. Alors moi dans aujourd'hui petite sœur, il y a Sali. Bon, peut-être va découvrir découvrir pour baza mité maman toi, bazo na biso, bazo bituna. Les qui kasa sali nini, est-ce que les gars toujours malade na dino to comment? Les qui passe ka bon donc bango me ba se sambla kana makambo. Eza kwa bazaka na communiquer moko. Kako yaya pa sala ki les qui pa kolinga kaka sala. Neti boye, na ça ni espace. O tiki na ndako boye, o tiki le téléphone. Tango oya na espace passe aux autres travailler, ba tout kaka nyonso ba yaka wana. O bazoye pa na yo. Msusu ozoya ozo servir bango, ba to wana nyonso ya zana pour ko ba numéro na bango, akoza pe ba numéro na bangwana. Bon o baza mibali na ye msusu na ba connaissance o yebi na bango petanga kokoma na bango ake kuna yo moni tanti wana obengo suma mate akomo bengo tantine na biso wana boso la kana yemingi te ko tutala abali ko za msusu bakisation o yo yebi même pas na mwana ya yo azo kisko ko mari peut-être na lo ba client nanga mwana na ya mukie wana akoloba bongo tanga sisa aokima ka kune pa ya bana grand na biso kuna akebata makuna tanga kimi kuna tanga oyo kama kama bongo oyoka mutaiso mutaibisina mwana yo wana oyaka na ye wana place osalaka wana ayebisi biso bokomi na ye ndenge nini paka ota moto oyaka wana msoso asenga biso banimero ya telefone na suka nango soka asengi banimero ya telefone msoso te po boyeba biso toyaka peut-être bokokuta biso toza te ye soka kozwa banimero ya telefone wana abali kobenga sikoyo bato wana abali kopesa bango sikoyo biographie na nga boye ntango olanda bango sikoyo kuna bana grande na biso na oyo batindaka bango baya kodétruire biso bango sikoyo baza kokola protège okosimba bango te okosimba bango te ndenge nini bana na biso moko epuis mpe soki mwana azobongela nga mpo biso nde tonyoko bana bano siko ndenge bini bino koprotege bango po bazaki bana mike tozalaki na soutien ya motu te ndenge nini kana ye bakoli boye mpe makambo oyo bakoma osala yango ezolekela biso bino sikoyo bozosutunaka bana na tension ne po soki mwana abongeli mama yo oza moboti okozongisaka mwana na nzela ke wana aza mama pourkoi osali mama boye kende komikisi pa mama me ndenge nini sikoyo bino bozorevolte bana envers biso est ce que boyebi basouffrance nini oyo biso toleki mpo lelo bana na bakoma oyo baza lelo bo siko bisika oyo bazoke kodétruire bisika oyo ebokoli bango misala wana yango dekolisi bango siko bazodétruire peta tokomi mpe nano stable te tozoluka kaka bato basunga biso osiko mpo botia biso wapi po botia biso wapi siko baza na esprit nini mitema mabe ekota biso tokoma kosevange na bana yango tosala bango mabe eputa baza bana o grand terre akofatika biso mpe tala nano situation na bisika towuti na bana yango na moment oki fete biso tozwi te bango nde basepelisa biso mpo bakoma okola na basacrifice oyo tosalaki mais komi siko bokomi kokotisa bana esprit moko boye ya libérion mpo base revolte contre biso. Et surtout, excusez-moi peut-être ma terre, dans le bobo ticket. Oui. Bana na biso batu nyonso bayebi biso bayebi kaka bango baza bana biso. Tous les deux jumelles. Oui, batu nyonso bayebi biso. Nga naza mwana moko. OK. Mais il passe la ngana na boti te. Aboboti toujours na papa na biso. Non, na bota ki afana kutala na ye. Ah OK. Oui. Sikoyo
amage ça ata mwana ngana pe bana na balinga kete mais ngana na sangisaka bango mais bango balinga mwana ngati mais to fanda ka bongo bia na bato za ba caractère na bango donc mais balinga mwana ngata en soit pena bo balinga mwana ti mais ngana fanda ka na bango est-ce que c'est le problème mon côté c'est pas ça na foyer na famille ou ça que grande sœur na bino na bino to ça na ngote parce que les demi-sœurs ça synonyme au baté que faut que ça na bolimoté. Peut-être na ko baka c'est blague nettoyer na biso te yango na biso ke bato bazanga mabete mais soki avec l'état peut-être des missions mo se kozala okoko tuna tozana mabe na yete le compte yenda bundisa kabisa ngo tuna ka donc c'est plan na biso te ndenge toza boye ou bien to ebite biso ko ne to tuni même na ba grand frère to fana kina bango est-ce qu'il y a un problème mo peut-être tout ce qui s'est passé pas grand na biso wana oyo alinga ko se révolter na biso c'est plaka na bonheur na biso te ba c'est plaka te na résistance na biso te ezaka problème nini on est chine na lobby boy et koko ya partout et pas mutu nyonso peut-être na bango ba otala souci na biso ezalaka bongo pourquoi se combattre biso tina niveau ka détruire biso na bano ya biso moko mageba na bana ata bazala biso mabe bango pe bazalaka bayaka mais au moins ba osala kaneti ba okitisa bino mitema ba partager ma même tout quand baza na sima makamyo se komela biso to za pe na no ba jeune to za pe bana mike et be ba kondi ma ba charge wana te ningi to pesa sacrifice ya vie na biso mobimba pona kufana na bana wana mais na sima wana bozongo na pe makambe komela bato wana place pe bo soutenir mais le compte bazo poigner biso toujours mabe ne place ezo sala vraiment kitoko te. Alors, s'il faut parler des accusations, moi, ne tu supposes que na wana mususu ne kana bandola na place na do travailler awa na ko découvrir ba biloka bongo ba clé ba komi obenganga ko tali sanga ningi mwana zo lo ba biloko mo boy na bato ya zo linga ke ba client mususu ba yaka place na travailler ka awa e mususu balinganga tandis que ba client na mususu basi balingaye tandis que na mwana na yebi kazana na élève atangaka OK téléphone azo simba eza yanga sima asalelaka eza yanga nga na tika kina ndako na benga yeka soki urgence ezali mais e wana yaya kanda yaka koprofite azotanga me naza surpris ya koyoka mwana bongo abengaka baklia pa bana kopesaka bango biographie nanga ndenge nazaleli sa métonne pe peu importe oyo nazali yango nde esalaka ke bango bazala bango batanga bango balata bango balala baplace ya bien peu importe je dis que peut-être bozwa chéri moko boye bon en tout cas na ba vie ya mokulu non non na ba vie ya mokulu te ka ba façon kaka ko débrouiller biso to luka toujours wana dépend na motema na ye nga naza na nzela na nga na trasaki na mais peut-être kowelela c'est trop dit peut-être kolobake mobali azolinga ye peut-être mobali wana alinganga tokoloba na bajara bongo mais pourtant nakosala yango te mwana oyo aza meniaka bongo quel genre de mobali oyo akolinganga na kolinga ye omwana na kolepa nanga mai oyo asukoli lelo kakoleka na nzela peut-être mibali bakomona eza mai nanga bo jare nini ya mobali omwana okolinga oyo kengani naza boye nakolinga mobali yango est-ce que vous avez certitude peut que parmi les clients moko ba ya kapé ko déranger yo dingala te ba ko zo pe ta pe ba olinga te ko dingala soki ya kolinga ba client wana dépend na ye menge pa nga baza ba client nga naza juste ko zalaka bien na bato na faire na salaka te ba ko za certitude ko sala na pe wana ko za pe léger abondi mané pe facilement oui a ondima OK no yebeli nena yebeli ko déjà ça sala pe ya makambo ebele ya minene oui mais to bomba kapo baza bana oui baza ka déterminer soka sala bi keloko na osala akotalo même pas pera osala oyeba te mais biso tozaka bango ka bala tolakisa bango toujours ka nzela mais tina yoki biloko bongo donc bato wana oyo azo akizenga peut-être aussi pe assez abimina bango peut-être au monde que peut-être un jour soki na découvrir c'est mieux aller à l'avance ami yebisa bango ba défaut nanga peut-être mabe nanga peut-être aussi ba comprendre pourquoi osala makambo wana tandis que bakization wana yango tenga nazali parce que eloko frappé nga yango wana réputation oui aboke non plus loin na papa et azo permettre bango que soki neti na beteli soki neti ba découvrir soki neti bango ba yebisinga makambo wana ayebelo ko nina kosana nga mwana ngo akininga pe ndako bongo akifana ka kune pa ba grande na wana o ba soutenaka bango azana nga soute akina kufana sipe pa ba grande wana o ba soutenaka bango po ba ya ko se venger na biso azana pe na yo soute azana nanga ti aye déjà bo se séparer oui wana oui to fana kati oui OK ayebisi pe bazana ke soki boyebisi nga moko na yebelo ko nina osala na ye na yebi na balation na ye c'est-à-dire que na ça moi si peut-être bato amona na sola na bango
na basansi nyonso aoke koyebisa bango ndenge nazalaka babiloko moko kaka oyo eyela ye po ayebisaki azoyebisaka bango nga moko nayebi eloko nini aosala na ye aosala na nga nini aoboma nga ayebi balégation na nga ou bien akobenga nani peut-être mobali wana oyo naza naye na baproblème akoyebisa ye peut-être ndenge tosolola bamakambo mosusu na ndenge ya famille à propos ya grande sœur na ye peut-être nayebi te naza aucune idée donc naza lokola naza na insécurité après bandeko mosusu oyo bakendeki kuna ntango bamakamaki ekomaki bake kuna koyebisa ye bayetinga revenu oza boye fozala très attention parce que bana wana baza kokola bakomi lokola sikoyo balevanga na bino pourquoi tomérite yango siko ntango batuni nga natuni bango na bi qu'est-ce que biso tokosala bana na mabe tokokoma na niveau moko boye biso na bana wana tosala mabe ke po tose protéger mais biso tosala bango mabe po basala biso mabe te place wana nde ezolekela biso peut-être bato bakokuya na situation nanga oyo bamika kotalisa peut-être nga nai naza na mabe moko boye envers mwana po bato oyo abeti bango so bakomi botunanga est ce que eza na eloko moko boye na mwana wana peut-être aose révolté epa na yo mais rien du tout nga nayebi kaza mwana. Effectivement, pour retourner à ma question, et le rôle de la Hollande a vu ça, les lignes qui peuvent savoir que la maman est une nationale, la possibilité Emmanuel Panzo, la Zurich, la personne en mode de délai, les amis, Autriche plutôt, Bolivissa, l'Autriche, la personne Emmanuel Panzo, mieux formé, dans le but, le Map TV, donc toujours, on ne tombera jamais Emmanuel Panzo, la Autriche. Et puis la possibilité de maman sur la haine. Par contre, on met tout dans le lobby. Là, on suppose la légèreté. On pose un secret, on partage un mois, on s'attend à une montée. Mais les autres retournent le mal, on demande à moi la position d'attendre pour étaler. Bon, le tout est facile dans le babo. Non, mais les choses sont secrétaires, moi aussi. nga lipasa nga tozwaki bango bana toyebaki teke un jeu kobaluka boye tomisakifiaki mpona bana na tozala na bango bien bafamille nyonso bato tu baza na basike parce que bango baza bana oyo ya biso tokoyeba teke elobi motema motu mais na ndenge ekomi nayebi te ozala mwa d'inquiétude ozobanga adetour yo nazala bainquiétude te ke neti na mabe moko boye nasala na entourage ndenge wako ekoetala yango naza nango te mais beaucoup plus de peut-être moto akoki kokosa bango peut-être basala biso mabe apoisonne nga ou bien je ne sais pas peut-être na hypothèse wana mais na vie na nga boye ke eloko moko boye akoki koetala nga wana naza peut-être okomisa nganda na yo eza lie barencontre mibali tout ça bon ngana nange eza motu ete okota na vie sauve na yo mingi te mais du moins na se respectaka nganda eza nganda soki moto alobi ke peut-être ndenge naza na nganda ama répéter nga na ndenge ya réputation aosala na yango wana sans problème edépendre na motema na ye mais en soi na nga moko na se respectaka motu moko atakoya na nganda na nga atémoigner mabe mpo na nga le contraire bato bayebi ke nazalaka très très babenga yango nini nazalaka vraiment ligueur makasi nalingaka komise lese te mpo nayebi oyo naosala nayebi eloko nini naya koluka awa vraiment oui. En tout cas, maman Clarisse, ça fait mal. L'histoire na yezo sala passe na mitema na bandeko ebele bazola na biso komona lokola maman fille mayemba que je salue na niveau ya France et na bosani te maman Françoise aussi ye mpenza aza maman oyo asimbamaka mingi na douleur nakopesa oyo bacourage et eza fin du monde te la vie continue sauf que boza mingi te oyo tokokoloba na sensi ya kozala bloc ya kosangisa po toluka tosen sortir na avenir eza chemin eza destin vie ezalaka na baréalité nango ebele bana koloba na yo kose perdre te continuer toujours na travail et rien n'est perdu mabe ndenge tolobaka tokokoloba nyonso mais tokokosa conscience te soki conscience na ezo reproche na quelque chose là c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Mais ce qui au moins est dit dans les années, en tout cas, ni tout le baba, ni pesaka, ni besoin de Zambé, ils ont c'est long. Et les besoins de Zambé, d'abord, on soit charge et nous. L'habitude, dans l'autre solution, on va que ça m'a fait aller, autre route, c'est la bande. Bon, ngande loko kaka nena yo talisaka juste naza nakoloba naza vraiment choqué olali olamuki na ndenge tokolesaki bana wana pour que rendre hommage ya grande sœur na biso aza te bati senti te ke babungisa mama elakisi baza baorpheline magi papa bango bayebi mpe place aza te mais naza choqué olali olamuki
babiloko wana ndenge ekomi et pourtant na famille na biso c'est la toute première fois pe net une expérience pe depuis na botama nga vraiment pas na ngeli lekeli nga pe na vraiment choqué pe nazo banga peut-être na ba cause ya baliwa ba poison ba biloko moko je ne sais pas tu vois hein? Non déjà ba cause baliwa ba poison na okota détail te na okota musindo te et ça quelque chose à prudente parce que au sala masoki au moins bosangisi mobile nde komi na angle wana nakokisha me kosala eloko wana dépendait kutu bango déjà basi basali déchet eloko wana epa mobali oyo nazalaki na ye mais nga naboyaki bango te bango nde kutu baye envers vi na nga mais nga na age na nga nakoki envers soki bana bongo tokolobaki soki ane oyo wana mosusu kutu fala présenter examen d'état bana oyo bazotanga yebisanga jare nini na mibali bakolinga bana bongo elakisika bagénération ya bana oyo ya kilelo non bongo siko na age na nga nakokomi faire laisser nakelinga génération na jamais impossible. Ok, na kosangisa na mobile na tape fia mobulu te ke na mila masanga peut-être na kwiti na go faire telle chose mais na lalika na lamuki mwana se revoter parce que aza appuyé na bateau moi na tangeli wana mais siko ba détruire parce que mitema na biso parce que to fouine na bana wana songo na to kanisa ke lobi to poza remerciement moko bote ata na mokili ata na famille ya bien be bango moko pe ba ko rendre biso spoyo honneur mo boye mais eza spoyo détruire envers biso na problème nini peut-être ba maman ba okoyo kango ba bandeko ba okoyo kango soki peut-être ba kokolo luka ba détail misusu tozali numéro na yezali na contacter o question ou bien ko luka ko découvrir ngana ça alors maman Clarisse balobi à toute chose il faut que nous bateau nous s'engager aujourd'hui peut-être que nous va dans l'église pour lancer bana nzela ya nzambe parce que ba comportement mususu to lobaka to peut-être na balabala. Mais soki au moins parents avaient la chance de reprendre ma balle dans l'église et pour sauver, ils n'avaient pas intervenir. Est-ce que vous vous rappelez quand on a peut-être que vous avez dit quand on a bien mis ensemble, là il passe à oui, surtout aux catholiques. Il passe à un service à niveau église. Oui, tout ça c'est quand bandimi to église to zongi. Bango tu bazaba no que dimanche comme boy tout ça wana na sia makola de bazana bo bayebi bazaba chrétien en plus ba kutu kuzo bazwa ba baptême nyonso pas longtemps soki bazwi baptême eleki et ça 2 ans les bazana tout ça même na ba photo ya ba fête na bango donc bazaba no vivaka et ndé to fana na famille lilo banzambe wana ezali parce que to fata ke to fana la dimanche ko kito ke église to za na ba activité na niveau ya église parce que to lo na makakuna. OK alors on dit pourquoi la dio peut-être ndeko mo asimbami makasi na likambo okokoloba nini na bandeko mpe bayaka aye na esika akuti foyer aye mpona kodétruire peut-être tolobi teke papa oyo wana oyo ayaki komi kinia ayaki mpona kodétruire mais si peut-être okopesa pe conseil na ndeko moko bwazaka na comportement wana ya komona petit to aza kitoko mwana oyo tout ça na kosangisa bango conseil okopesa po bandeko mosusu mpe ya bongo bali bon nakoki koaccuse peut-être bacria te po neti bamakambo mosusu na découvrir peut-être pas bato kaka mosusu ya mawa po soki ezali kaka ke bato mosusu ke tozala na bango mabe mosu na ngai nayeba makambo te tema nazalaka na ngai bien na bato yango moni naye kodécouvrir makambo okuti eza nsima mokongonama bato ka bazotalisanga tala kutu mwana alobaki kutu boye tala kutu mwana ayaki kutu alobi boye tala kutu mwana abengi biso na telefone ayebisi biso oza étonné alors na côté wana ya bato ke oyambi bato odécouvrir ke motu wana akoya kosala eloko mabe na kati wana motu akoya na ndako na yo soki azwi occasion ya kosala eloko mabe donc akutani na lie moko boye nde esali mais soki motu akuti légèreté moko boye lie moko boye po moko boye te akoki jamais kokota na ndako azalaki impressionné par rapport na bango attitude na bango bayaka nango nde mipesi moto le problème eza ke en plus aza sikoyo appuye aza sikoyo appuye nga na kokona ne batankana te oyo nga nayebi kaza mwana bamakambo wana na motu na nga nayebi yango te mokolo moko te nalala na lamuki boye nayebi ke mwana na nga se alinga jamais mage nayoka makambo na ye nyonso naye koyeba yango mpe ka nde makambo ekomi boye et surtout danger mpa kozwa banimero ya baclient wana nyonso adiabolize bango c'est ça po bayaka lisusu voilà nde place na ngai siko nazotuna nayebi te bamama yango tozotuna bango est ce que eza mabe kosunga bato na mokili obi eza mabe soki lelo ndeko aza te bozwi bana wana bofana na bango est ce que eza mabe obe tosalaki mabe obe tofandaki na bana yango mabe baninga mosusu kutu ofandi na bana boye mpe na ndenge toza boye
okopanza te kotanisa oleisa osala soki ndenge nini banzela banzambe ozokipe beaucoup plus vi na yo ese okozala misusu ozwi mobali ese bosabize na bana na bino mais bino bozolala te miso ezoveye likolo ya bana oyoki na mabe te il faut otelema mais tala oyo ekomi mpe baza wana mpe bakotala na misa na mawa te omona yango kaka ndoko ozalaki na polise ko sutuki ota siko bato oyo azalaki na bango nde baotala na miso baolo bake baboma parceke nazotuna bamama soki eza mabe mpo ezolekela nga mpe ezolekela meme lipasaka nga tu vois ezolekela ye bo toyebi te soki tosalaki mabe na kote wana nayebi te ubie eza nini nayebi te ubie eza kaka nayebi so tozomona parce que tozomona nde bato bazo encourage bango bango nde baza na nsima makambo nyonso to wana parce que babisaka bango kuna nde bafanaka mpo na miniti oyo baza kuna mais pourtant toza famille ntango moninga mosusu aolela na mpasi fo boluka boyeba mpasi wana euti wapi ndenge nini siko bozosoutenir batango mpe bino bozwi siko famille moba bolingi bango te me bolingi kaka bana na bana yango siko bana na biso moko na ndenge nini na place wana bamekana mikoeklese biso nde eloko ndenge na kokosenga yango mpo soki ezalaki likambo nayebi ke to na conscience na ngai nayebi ke mabe moko boye ezali na koleka liboso ya mokili mobimba boye nabeta lisolo oyo te. Vraiment, merci. Merci beaucoup à tout le monde et merci à maman Elimbizi en France. J'ai pris aussi la place de Solongo et aussi ici vraiment émission où le vie privée et qu'est-ce qui passe maman Clarisse Atali Sibiso je sais pas mini na bino va porter conseil contribution na bino et ça là que à la réconfortation, à la réconforter, et ça l'aille bien parce que la vie continue et surtout, la surprise est bien. Pour eux, on appelle le ah, comment Clarisse ça va. Ah, le comment pas le quitter après l'émission, on a parlé quand comment Clarisse. Tout ça, les gens pour moi, ça m'a bon ici. En tout cas, comment Clarisse, tu peux sur moi, le bas pour l'émission à Lilo. Mais il dit que ça lui passe, il va te dire, il va se déranger, il va mon mais nous sommes pas obligés de refaire dévoiler il y a maman parce qu'il y a beaucoup qui va cacher le visage surtout il y a la relation la famille tout ça il veut ça la malade surtout aussi il ne faut pas oublier le dossier à niveau de l'État qui resenga na papa ou à en tout cas nous va pour se débarrasser d'un dossier parce que maman avait une large dans le thème de là pour la paix libérée quoi pour les lots donc balandi balobaki azoni kanga poni abala na ete ava pe chéri ngana moni face te na moni eboza mwasi kitoko ndeko mosusu akoloba bo alors maman Clarisse yo moko oza maîtresse ya destin ya vi na yo eloko nini ya suki okoloba mpona mokolo ya lelo l'émission ya lelo wana kosengaka bamama na bapapa wana bayaya na bandeko misusu oyo ekotushe bango bamekana na koaporte nano beaucoup plus conseil peut-être mpe place mabe nange ezali bameka kotalisanga basi mpe bamoni ke naza na raison naza na mpona koyoka baconseil na bango bakritike na bango peut-être nayeba peut-être aussi ya kobongisa peut-être bisika mosusu oyo nayebaki te mpo na nga namoni oka na suki mais ezolekelanga ezotouche nga oui mama azali oui mama azali epuis pa ayebi surtout mama ezochoke ezosalaki kutu batension parce que mwana na ye mwana na ye akufa siko bana yango oyo atikaki envers biso mpe toza bana suka na ye ezolekela mama biso surtout mpona santa mama ezotraumate ye makasi c'est ça alors oza na babote ekopesa ndeko balandi yo parce que oza pe moto atalaka bastaff kitoko ya boye vraiment te mais na miniti oyo na esolo na beti na moi naza na bato na opesa ngo te juste ka bato balandi nga nde napesi bango mbote donc voilà tala mbala nsima peut-être aussi surtout mingi losambo okozonga mpe na makolo ya nzambe otya mabolongo osenga na nzambe apesi makasi la vie continue. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde et surtout beaucoup plus les gars de l'Obaï à Biformi, à niveau Autriche, à Bossanité, à Jean Miller et le mot à Madame Naye, Maman Victorine, à notre Mwana, famille Mobimba, à Bossanité, puis Madame Via, Maman Via, à Bossanité, Fifiniel, à l'Obi, Mwana Mwasso Aïbi, et le Nyelolembo, à Mwana, à niveau de Turquie. Bino tout grandi, biso la beauté, bino se restez toujours branché, likez, partagez, et ressent bien, là il a bino tout le monde a un numéro pour sous. Ceux qui ont besoin, tous ont les sous pour la maman, Clarisse, Roson, on a tout le banning, et ça par rapport au Oyo Roluba.
et surtout vous motiver dans votre conseil quand vous êtes autant moni en salle au-delà à salle et salle. Merci beaucoup, bye bye.